ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Beaucoup bandeko balandi émission de talk oyo bomisana ko landa na ABC One ndeto bakase Jésus-Christ qui est le number one. Alors zappé na émission oyo désormais bobo na ko landa yango na AirTac au radio télévision ensemble de Kinshasa en Congo démocratique. Comme mesdames et messieurs, boyebi que l'actualité est belle. C'est depuis le président de la République a Pesaki il y a 100 jours sans gouvernement jusque là. Est-ce qu'il y a un dilemme et pas il y a président de la République par rapport il y a premier ministre ou à nommé pour qu'on former gouvernement de toza kota la tozo jimele ndenge banakin balobaka. Alors to utaki kozwa sangomoko to fanda ki babengi biso balobi que babeti mon amboka Flavien ndeko Flavien Oboyebi vraiment babeta qui est na ba combattant à UDPS azala qui na hôpital to mituna est-ce que azana état nini je connais émission bozo découvrir to lukisi to yaki ko luka poto solo là par rapport il y a menace o yozwa qui est na bandeko na biso ba combattant il y a UDPS to yebite ezala ki ndenge nini est-ce que ba ko luki na ndako na ye est-ce que yekena ko luka bango est-ce que ba question tout to koye bango et puis to kolobela pe pona ya porte-parole en fait il y a opposition o to kolobela awana mwana mboka Flavien. Élection, il y a un gouverneur qui est suspendu lorsque le président de la République a suspendu l'installation. Il y a Sénat, hein, c'est-à-dire l'élection sénatoriale le 15 mars. Alors, à suspendu qui paie élection, il y a un gouverneur. Solo par rapport il y a une élection où il y a un gouverneur le 10 si je ne me trompe pas, je crois qu'on confirme en gros mon amboka Flavien. Bonjour déjà Tozoui, bonjour. Bonjour Ndeko Jimmy, bonjour Bandeko ya Balandia ABC One. Donc voilà, Naza. Voilà, Naza un peu Nakoba Naza très ému. Bon mais moi Israël qui n'a sens que Toka qui sangono ya mabe ba menasa kio na bandeko ya UDPS ngana matandaki que nako kuta yo vraiment mabe makasi menzambe aza voilà, Bandeko Balandi, donc Noroba qui n'a qu'observé tant mon silence, n'a observé qui Zalaki tant mon parce que santé a vraiment bien été, Bandeko ba constaté qui n'a pas collé quand la télévision t'es n'attendant qui était, n'a pas qui tant peu ma pendant 3 jours, il faut d'ailleurs une salle avec examen scanner. De France avec examen scanner, France avec examen radio. Jusque là, on a eu un traitement de mon côté, on a mais on a eu un effort, surtout pour les gens qui ont une émission. Souvent, on a vendu dans notre effort pour notre émission. Mais du jour au lendemain, quand même, nous autres, nous avons un sauf que c'est une salle à contrôle selon avis à un médecin. Mais oui, que scanner, on a besoin de coûte cher, on a mis la poteau. C'est vraiment facile que ça avec examen. Maintenant, les cas qui na UDPS et c'est que ba été ndeko Franck Diongo on a président national de mouvement le mombiste progressiste au ngai na zali membre à parti donc mukolbe qui prison to kendaki na permanence à UDPS parce que on a qui ensemble bokendaki ti na base Diongo tikuna parce que c'est qui a rendre hommage na kondo ba benkana ki ba boya ki kota non Franck Diongo akotaki Franck Diongo aza combattant Franck Diongo oui bi derrière na ko informer pe na bandeko bazolanda parce que Billy les ali batu bamona ki bilili na IDPS batumba ki bapine mukolo wana batu musu batako bangisa non Franck Diongo komate au moins ba combattant d'ailleurs ba scellé ba bureau ba panzi ba vitre ndenge zana kabunda ko komate Félix Tshisekedi yemo ko komate ba Augustin Kabouya bango nyonso ba Paul Chilumbu donc bref bandeko ba Chekoko Mulumba batu nyonso wana ba Peter Kazadi ba ko koma te parce que ba combattant c'est ils a dit de manière générale hein. Mais la force du progrès parce que ça la unité moko na UDPS bato bayebi kedo bango nde ba pesa ka baptême force du progrès bato mokaki mokolo na muto akomate effectivement tant to yaka to comme la 7e rue to côté na force du progrès ba termisi cortège à Franck Diongo bango ba ndi ko ba kino beso azoli la ma miso ba moni Franck Diongo ma ya miso ba ndi ko force du progrès ba moni jour ya libération bato ba komate mais biso to komaki to komaki kuna bato na biso bato bandeko na biso force du progrès o ba boyaki ba kabundi ba koma kuna ba moni Franck Diongo ba ndiko bimsa mai na miso te okoko kufa boité okoko zala boité sala bango pasi mingi communion wana mais quand na kati wana déjà bato ndeko bando ndeko Flavien yo to kanaka yo na okanya oda na masu wana tito komi ndeko Franck Diongo akoti na résidence biso tika ki banda mo ba combattant ba ndia ko ko banadia ko menacenga ndeko Flavien to ko beta yo journaliste akamuka osaninya bon ba mettre pe bazala ki a sécurité Franck Diongo ba mekepe ko protéger to zongi na biso
Alors nga moko na ebisi après tellement ça têtu au bina zone on a prouvé bango Franck Diongo mais na ebité bande ko na biso force du progrès baza na problème moko et sengeli na résoudre ngo problème ino bakana kinga ti yokota kuna bakana kinga bibo tozaba na tata moko tokinde so ba obeta yo toyeba kaka soki elongi koleka mais de toute façon boko solo parce que baza bato so pe likambo ezali ko bongisa bobongisi na bimaki tokei na cortège ngakutu na jipa liboso to leki bango ti to koti na lopango jipa Franck Diongo mi balé koti et koti si bato ba jipa libanda plutôt jipa liboso to kiti to koti tango ba yoki ke ndeko Flavia aye ko affronter biso babandi ko bengana force du progrès bana mombele bazali bana kingabo bazali ko benga ba ko tonda na banzete ba ko tonda na ba machette tu know machette ko te banzete bazalaki na ba chaîne ba tournevis qui no ba achever ndeko Flavia aye ko défier tina lopango ya papa Tshisekedi donc pour na bango en tout cas na lingi na prouver bango voilà toyaki pour na ko rendre hommage parce que sengeli na souligner le kona ça fait 2 ans oyo mwana mboka Franck Diongo na prison makala tangu kondo Etienne Tshisekedi akufi ekutaki ye na prison makala ekutaki Franck Diongo na prison makala a eu occasion de rendre hommage te yango baki asa la tournée ya ko rendre hommage na kondo Etienne Tshisekedi après to rendre hommage na famille ya Rossi Chimanga après famille Rossi Chimanga toke pas Thérèse Kapangala to sisi kuna toke et pas Benjamin donc pour na ko ça la tournée ba oyo bazala ba koyi ba victime pour na ko luka démocratie na mboka na biso pour na ko boya 3e mandat ya ndeko Joseph Kabila na bana Benjamin c'est mineur so tellement wana ozo ki lisasi pasi Thérèse boyebi la jeune religieuse akenda boye na combat ya CLC ya ba laïque catholique pour na ko telemela 3e mandat mokonza mboka ya Kibitumba yango to baki fallait to rendre hommage alors tant na komi ba azali banda babimi ebele na kati ko bali ko benganga ndeko Flavien ndenge za libanda eza ya koinda bande ko musu babite ndeko Flavien to bomona na bureau soki to bombio on a na résidence ya kondo babombanga na bureau soki babombi ngai après nde to koyeba ndenge to kosala bon ngana lobi ben ko bombanga ouais voilà ko bombanga na bureau après nde ko bombanga na bureau bakobimisa ngai ndenga na kozonga nabite elekaka bongo te soki botiki ngai labi mambo elekate na yaki na bino na zonga nde Franck Diongo batawe bate wana zo sala mise au point na presse tango si allez nde Franck Diongo aye kobima ba yebisi pe Franck Diongo ndenge zana bangi babeta ndeko Flavien libanda kuna za koinda te to lobi te to za mibali babete ba reprocher que exactement nini ti wana na yebina noté na bi bon so di kamuzali to yeba yango na biso ke liboso bakaya bazo kana ndeko Flavien bakobeta nga bakobeta jour à libération mais ce qu'on a bon likamuni zo lek exactement na comprendre nde au mona na ba image oyo oko illustrer o bande ko bakotala to bimi libanda ko bima libanda fula bato ebele libanda to kobeta nga tuni bango donc mona tuma maboko na sali nini o to kobeta yo vous êtes journaliste à la muka oyo ko sani nya vous êtes journaliste à la muka oyo ko sani bakobeta nga donc banaki lokwa maseki kaka bana discussion bo makofi bandi papa ndeko na ngai na beta maki lokwa nyama balakine je crois dans la Congo diaspora na biso ndeko Flavien a loupé la mort mais alinga bet makasi donc voilà continue pendant qui va mettre bazo protéger bazo beta makofi tozolo c'est-à-dire que l'on place tozala ki poto que place mutu que zaki facilité tozo kende bazo beta nazo kende kaka batu ba découper bazo protéger parce que bande ko toki na bango babo yaki violence to bo yaki ko riposter réplique zaki te na koto na yo non biso to yaki na sportif hein ba kengela ka Franck Diongo ba bi que Franck Diongo na unité mobima o ba ki ba ya dit mais to boyaki to répliquer to tiki bango ba sala ba protéger ngai ma kofi na titi to ndako banga ndeko tournevis ko tangai mbele ko tangai ndelo ko ndako ba kiti ba moni ba paso ngai bilamba na ndenge to longo wana to ki mais na koloba boy parce que na baki na zoki en silence na kombo ya kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba na za na schéma réconciliation biso na bana combattant tozali bana tata moko bana mama moko donc tozali libota moko et donc kaboli biso zaka ba formation politique mais na idéologie esenge ba été Franck Diongo ata disciple abenga ka kondo Etienne Tshisekedi maître bomona ki même sur place Franck Diongo alela ki maya miso
alelaki tango aye ko déposer gemme de fleurs naie na kati ya résidence pour na ko commémorer disparition ya auto ko benga Mandela du Congo. Donc Etienne Tshisekedi à niveau IDPS aza au-delà IDPS azali patrimoine national ya Congo et sengeli Congo mobimba to kanisaka ene to kanisaka Mandela batu mingi babina ngame ndeko Flavien Olimbisi pour anité na bi photo banda ko imiter ba esprit ya ba grandeur soko mono kwa ndeko lokwa Mandela bakangi plus de 27 ans en prison. Mandela muto akangi saki etango abimi atie vice-président. Ozomona motema Etienne Tshisekedi wa mulumba bafinga yi jamais okaya répondre bafinga ya répondre était ti akena sa mabele mwana mboka Frank Diongo bafinga finga yi donc izali ba valeur izali ba grandeur o ngaza ko imiter o ngana ko kanisa na ko verser teloko bande comme sous donc bref na limbisi bande ko na biso ba combattant na limbisi bande ko na biso force du progrès na ko kinde kutu kotala bango na ba caméra bo ba mona kino to zali ensemble bana tata moko to tiana se to bondela Congo izali mboka na biso mwana mboka Frank ndeko Flavien oza ko assurer na population nyonso basali banda ke ozali ni journaliste ya Lamuka ni journaliste ya plateforme moko ozali non dans l'objectivité. Ndeko Flavien azali journaliste à Lamuka te. Ndeko Flavien azali pe journaliste ya KHT. Ndeko Flavien azali pe journaliste ya UNCT. Ndeko Flavien azali mwana musala ya population. Nazali pe journaliste ya MLPT. Mais j'appartiens à un parti politique. Nazali journaliste ya peuple congolais. Je suis libre comme tout Congolais. Oyo aza ko sepela ko adhérer na parti politique moko. Et là, je ne suis pas acteur politique, mais je suis dans un parti politique. Comme tout journaliste, il y a parti, mais il faut exercer mandat politique. Ni mandat public. Donc c'est pour dire que je suis journaliste, je reste journaliste, mais je soutiens Frank Diongo na combat, je soutiens les idéaux. Il y a Kondo Etienne Tshisekedi, il y a un jour pour jour depuis Kondo Akufana na Mouniere Rouge. Mouniere Rouge, nous avons commandé la Kolobango na Baitandoike, puis nous avons connu ce que non. Mouniere Rouge, nous avons mis balé ça tout. Comme nana matanga yango na lataka yango donc depuis Kondo Tshisekedi akufaka yango izaka yango mona na pile omoni na biso ba bantu soto kufeli avant to kunda soki to mwasi akufeli mobali azaka na bilamba moko babenga yango pile timoko ba kunda toza ba bantu toza ba pana bongo yango moyo anga pile ya matanga yango timoko to kunda Kondo Tshisekedi 2 ans jour pour jour na lataka yango ata moko te na idée pesa sala yango ata moko te même na bande ko na biso bazai sika bona mais ngai ezali une façon na ngai ya kokatisa Kondo Tshisekedi parce que je crois à son combat, je crois à ses valeurs. Donc voilà. D'accord, merci beaucoup. Dans le deuxième sujet, parce que il faut libérer, nous avons rappelé que Bandeko état de santé n'est qui bien mais il a accepté quand même toute l'émission où il y a roté les mains. Dans ton rôle, c'est la roté les matés pour être fanda pour l'état de santé naïe. Mais lui, t'es pour moi force à joie. Il y a un moment en limite au téléma. Alors, vous avez été prudent, Bolonga qui est déjà dans le processus électoral avant que tout ça l'élection. Donc c'est comme si vous étiez un prophète. Tout le monde est où il est qui ici il est qui. Mais tout le monde dit que l'élection va sénateur et Salamaki le 15 je crois le 15 mars. Mais compte tenu il y a irrégularité qui n'est pas corruption qui voilà le président de la République a Jacques Bon qui va suspendre. Mais tout simplement les 10 il y a pas gouverneur mais cependant qu'il y a pas gouverneur tout le monde doit être date. Est-ce que qu'est-ce qui va changer? Déplorer corruption au niveau il y a pas sénateur mais n'est pas gouverneur, on ne craint pas que la même chose se répète. Au moins que tu as même loco. Qu'est-ce que vous pensez? Pour Nangaï, c'est tout à fait logique. Parce que corruption, tout le monde est en Bandakana. Bien que Bissot, tout boya au côté de la procédure électorale, tout baki élection oyo, qu'on est dans la organisé, ils allaient élection à Malongate, ils allaient élection oyo comme élection Kao Namboka. Prévenez au monde où isolé Kanamboka Nabiso. Maintenant, au télé élection, il y a ba gouverneur, il y a ba candidat gouverneur. Topé sa chance na ba candidat, oyo ba koleka, batala. Mais pour Nangaï, ville à Kinshasa, c'est à la gérer. Na bateau ba yebi ba valeur à ville à Kinshasa, bateau ba vandi na Kinshasa, ba vandi na banlieue à Kinshasa. Kinshasa c'est à Gombete, Kinshasa c'est à Mongali Mate, Kinshasa c'est à Lima campagne. Ndenge bino bona pigeon te au Kinshasa te Kinshasa ezali Kinseso Kinshasa ezali okina suka malweka maluku nsele ngamanzo ozo comprendre mbanzalemba OK donc ozu matadi kibalo kititi na fait donc c'est ça Kinshasa ozo comprendre au place population à monaka maïté place population monaka courante place population monaka balabala te place population taxi na ende tukutuku ayebi mutu place ko takate tala bato bakonyoka il faut gouverneur azala moto ayebi passe ya ba congolais pour être à même solution
na ba congolais pour na ngai ba candidat baza ebele nazomona ba candidat baza ebele mais entre autres nazoyoka ba misusu wana bazotanga bakomona bango neti Deo Kasongo bon nazomona sima na ye bato ebele na sima ba indo pakistanais ba chinois ba konyokola ba congolais ba salaire mabe to ko banga moto bongo zo ville ya Kinshasa bon Magloire Kabemba ba mapasa bakufa to ko banga lelo même Jantini Ngobila mwana mbazali mbakeba Jantini Ngobila aza kinois et puis ticket pesa sur makasi neurombunga za wana fu mambanga moyo avanda na Kinseso pour ça promotion na bango c'est là té promotion té non au moins likamanga za likamba vérité c'est ça le problème je crois na ba kinois pe ba pasa kinois mais ba maboko pembe té hein bon neti nani neurombunga ibate maboko pembe neurombunga fu mabanga moyo double brassard mais azaka na Kinseso tilelo ba mandanyo so azaka misu bazonga raté et puis a contribué à Kinseso école na Kinseso pour na bana Kinseso neti na Jantini Ngobila a géré Maindombe a géré a eu expérience à gouverneur mais Jantini Ngobila a qui géré province aux années na problème depuis 1927 oui non Yumbi bana depuis 1927 donc c'est à dire Maindombe en général parce que aux Basengele aux Yumbi aux donc ils ont un conflit ethnique entre Tende na Banuno ils ont dit population ba uta na nord Ubangi na Congo te ba uti na Ubangi baye mais bazangi mabele balukaka place à kovanda so baye pembeni ya basengele babundi pona kovanda so baye pembeni ya tende babundi c'est ça le problème babanunu bana place à kovanda tena chef coutumier na bango alors ça pose des problèmes na ngo na depuis 1927 avant colonisation avant indépendance non mais parce que aux alliés gouverneurs ya province likamoko salemi entre deux tini babundi tu as la responsabilité en tant que gouverneur, mais tu n'as pas la responsabilité à commanditaire. Ça, nous devons le savoir. En justice, ils allaient là, ils allaient responsables, ils allaient cordon à Ertak, yo. Pour m'amener sur habiter, ils allaient cordon, il y a télévision, il y a chrétienne, un beau cannabis. Ce qui n'est pas cordon, n'est pas boy. Likambo eleki sikoyo, émission moko ma beleki. Babengi sikoyo responsable la chaîne à télévision. Soit na parquet, denga ba convocanga muke ba benga na parquet. To pe babengi yo na UNPC. Émission mo eleki mabe. D'abord on vient les responsables, c'est-à-dire les journalistes apportent une émission à quel mais c'est toi qu'on va arrêter. On va t'interpeller en tant que responsable de la chaîne. Émission, non, émission là c'est vrai. Ngana émission là mais yonesko Lukasko responsable. C'est comme ça. Tu es gouverneur, donc il y a patron, il y a Ertak. Donc il dit comme lui était gouverneur. C'est tout à fait normal à la cité. Mais pas comme commanditaire il y a événement parce que dans la bateau baza ba commanditaire o ba kokanga bango na likamona parce que bandi de l'autre ba conflit yo bino bozali ba nunu bango bazali ba tende bo kana kate bo attaquer mususu po boma bango ba répliquer ba boma bino il y a des commanditaires dans ça donc Jatinimba kapona yo ane maboko pembe c'est connu il a été interpellé aujourd'hui s'il est nommé ou il est voté comme président et gouverneur il y a Kinshasa ça va vous plaire Jantini parmi je crois Jantini moi personnellement je suis ni du FCC d'ailleurs il est du FCC je suis ni du FCC Nathalie Bango de Bazana d'abord nous n'avons pas cru à la élection là mais comme il est ville à Kinshasa ndeko Jimmy Italie batunyoso et comme il est ville à Kinshasa biso vana na potote biso vanda kao to kena mamboka na tozongaka famille bazawa donc pour Italie ville à Kinshasa faut total nani c'est va proposer ndeko Flavien yaka ville à Kinshasa Rolinga comment ça n'a été je comprends m'a pas allé j'ai Coco Mouluma pas allé. Il a été cité, malgré démontrer qu'on a piqué. Pourquoi? Parce que c'est un problème on a IDPS. Interne. Na Laurent Batumona. Il y a un monde beti bango makara parce que c'est un problème. Mais on peut pas la valeur. Moi je ne pas la valeur. Mais comme aujourd'hui, il y a Jantini na Neurombungu fu mwanga mo ina pesi mbote bana problème te na Kinshasa yango natangi bango mais moyen tanga Magloire était un dossier belé yako moyen tanga Kasongo te parce que a une expérience te gérer ville à Kinshasa to boy batu ba lokwa kimba ki ba kité ba lokwa kimbuta ba bloquer développement Kinshasa to besoin ba tout na besoin batu ba si ba gérer province on peut ba ko gérer et puis baza pe na makanisi pour baza na ba société na makambo ba ko benga besoin ba investisseur pour Kinshasa comme kitoko comme propre. Donc on va clôturer ces jeux où il y a porte-parole, il y a l'opposition. Où en sommes-nous?
porte-parole de l'opposition, il y a un débat dans le niveau parlement pour nous désigner porte-parole de l'opposition. Bakota la passe que c'est constitutionnel. Tous les namboka au bakam comment qui n'est changer. Kabila bloqué porte-parole de l'opposition. Bah tous babi que nous Kabila bloqué tous la porte-parole de l'opposition. Mais si côté aux gens de conflit, c'est que au moins place il faut fongolango. Donc il y a un moment où député sur bakota la passe que porte-parole de l'opposition et au sein de parlement la partie parlement bakoyeba na opposition au bazali majoritaire ba ko bimisa porte-parole et ba nango ndenge zalaka bakota na ndenge salema. Mais nazo mona moi blocage moi kozala parce que ezali pe na ba bazali extra parlementaire bazali parlementaire. Et je donne un exemple à Martin Fayoulou. Martin Fayoulou qui dit qu'il n'est pas dans l'opposition, lui il est dans les vérités des urnes. Azo continue, c'est lui le président. Bon, allons bon, dans l'opposition, nous avons des baobas locaux là, Jean-Pierre Bemba, tout ça na baobas locaux là, Moïse Katumbi, tout ça na baobas locaux là, bande qu'on a vu sur Adolphe Mouzito, voilà. Mais bon, école kanenge nini. Bon, Lamuka azana candidat Mouké. Dans le Parlement. Et que les Kandengani, Franck Dion, bon, voilà, tout ça. Donc, je crois que l'opposition, maintenant, il faut pas être responsable. Dans l'Italie, porter parole l'opposition. Parce qu'il faut que nous ayons un président, nous porter parole l'opposition. Parce que nous avons un ordre, comme ça, équilibrer la contre-proposition, la développement. Voilà, on Congolais, diaspora, basons en Amboka Nabiso, bas à la banque, bas à l'aise, bas donc, et puis, bas à la peine à droit qu'on voter. Et ça, le Congolais, qu'on est dans un cabinet, qui va Congolais, diaspora, droit qu'on voter. Tout le changement, Mboka décollé. L'émission na motuna oyo to fongoma parenthèse to kangango parce que MLP exactement boza wapi boza na lamuka boza na cash boza wapi beaucoup na kata kuna débat oyo MLP ya Franck Diongo tozalaki na plateforme moko et ça qui biso nyoso na opposition après Genève et Kaboli après biso to se retirer donc tozali ni na lamuka ni na cash biso mais na hôtel positionnement politique face aux enjeux politiques les alliés au Kenya. Fondiongo lobaki, alobi na bimi. Mais bon combat libération, il y a occupation les alliés. Occupation dans ma casse dans mboka na biso sengeto libérer Congo. Combat c'est bandit et sengebo bango. Donc Franck Diongo azana peuple, toi na peuple. Toi na peuple. Mwana mboka Félix ça déjà. Donc fongo la parenthèse na mokolo roya. Bon, merci beaucoup. Mwana mboka. Okolo bani message nini asuka. Jimmy, merci beaucoup na ABC1, merci bandeko bazokili bakoko la na biso. Ndeko vraiment na musa population na limbisi. Ba combattant na limbisi force du progrès na passe bandeko na diaspora na passe parce qu'il faut na sala moi scanner il faut na sala moi scanner mutu na ba panza kiango il kana ba image ya bandeko na biso ya ma mission TV donc ba monaki donc na passe na zoto il faut na sala ba examen à radio il faut na sala nini mais na ma kokité donc voilà te ba contacter yo. Merci. Voilà, ndeko olinga à soutenir moi Mboka Flavien abenga ngai je crois ba numéro est juste affiché wana na ko ba kopesa bino ba coordonnées ya moi Mboka Flavien. Merci beaucoup de Bolondi biso vous avez compris que moi Mboka Flavien a fongoli vraiment makambo par rapport il y a ba gouverneur bon tolobite kazali penchant mais gouverneur o ya Kinshasa il faut toye ba profil na yo vraiment to ozala kinois et ate que o utaki no poto sala makambo te zala kinois yeba pe population kinoise elingi nini parce que tout le monde n'attend kombote monsieur Zuba diriger boyebi où en sommes nous boyebi on a ba érosion zali on a ba route ezaki dans un état de délabrement total donc on a évité binom bozomona. Merci beaucoup bandeko bandi maman Chantal Yawo, merci na Yvonne la patronne, que Dieu vous bénisse, Joël Gonago qui est derrière la caméra, que Dieu te bénisse. On se retrouve prochainement, merci, ciao.